Matondo, matondo, mbote, mbote, balingami, yabana na nzambe, pe mbula ya malamu na kati na bino 2022. Tikate nkolo yawe amona bino. Balingami yabana na nzambe bozali bongo na kati na chaîne na bino ya télévision. Oyo bolingaka mingi, Aziza Pembele TV. Aziza Pembele TV. Molingami, tozana 2022, nano s'abonner te na kati na chaîne na bino, luka o s'abonner, o koma membre. Ezali gratuit, ezali ofele. Mais ezali pona ko tombola liloba, yankolo ekende liboso. Yango molingami na kati na yo, luka o s'abonner, kaka wana soko sapuye, o komi membre. Ezanango likambo ya mindondo te. Pe ko luka tango zolanda mateya, ko aimer, pe ko partager ko kabola bato. Musala nde yangwana oto ko sala pona 2022 tola musa ba oyo balala kipongi. Balingami bana na nzambe zalinga ibongo prophète na bino Pembele Aziza. Nkolo na ngai pe nkolo na yo atinda ngai liposo na bino pona ko sakola maloba nde maloba monsanto maloba na ye. Balingami bana na nzambe yango tokota na kati na direct na biso esengeli kozongisa matondi epai na mokonzi na biso Yawe na Bibele. Nkolo na nkolo tozongisa matondi ngai na yo tobondela pona ntina na ye na yo pona ntina na ngai pona ntina mabota pona ntina mokili nzambe apesa kimia tobondeli ngai na yo yo moto zali na kati na prison ozali na hôpital ozali na kati na voyage ozala bamboka misika okweli ba problème matanga ezali na kati na libota na yo na famille na yo quel que soit problème nini ozalaka na esengo ozalaka na pasi tobondela ngai na yo pote nkolo yawe apesa biso kimia tobondeli Dieu créateur Dieu tout puissant natondi yo botondi pote mobateli ya solo ezali yo mokangoli ya solo ezali yo liboso na ngai bana na yo baza komona basumuki bato na masumu soko kotala mabe ya moto moko na moko pe kotala bokeseni moto akobika za te moyenge bena za te tosenga kaka ngolu epai na yo ndenge opesi biso makasi olamusi biso towuti pe na mbula oyo euti koleka tokoti na 2022 tika te loboko na yo ya nguya ebatela moko na moko bazala bopito bazala baprison bazala bavoyage bakweli matanga bazana baproblème ndenge na ndenge na misala na kelasi esika nyonso bato na yo bazali tika te loboko na yo nguya masato pe lisu na yo emona pe ezingala oye kosalama kati na bana na yo ezalaka mokano na yo kasi ya moto te kotika ete bokonzi ya mabe evana na kati na bana na yo te na tondi yo botondi na pesi direct na baboko na yo pesa boyebi pe mayele na kombo na yo na pamboli pe na lobi bongo amen 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 amen. Balingami ya bana na nzambe mingi ezali te otokota na kati na direct na biso liboso okotanga makomi na biso ezali na kati na mokanda ya Nouveau Testament na 1 Pierre chapitre 5 verset 8 à 9 na bandeli mateya na biso na mokola lelo ezali na kati na mokanda ya 1 Pierre chapitre 5 verset 8 à 9 naza kotanga bongo makomi na kati na mokanda ya français na sima na tangi na mokanda ya lingala na tangi makomi. Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Je répète, Nabandeli, soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Parole de Dieu tout créateur en ce jour. Natangi na mokanda lingala, natangi, bofongola miso, bozala ekenge, pambate monguna na bino zabolo, azali tambola lokola ntambo oyo, ezali konganga pe luka moto ya kolia. Bobo ya ye, bondimela kaka nzambe, po boyebi te bandeko na bino oyo bapanzani na mokili mobimba.
bamonaka pasi se ndenge moko. Maloba na Nzambe na kati na bino. Thème na biso ezali 2022. Nkolo afongoli miso lumière. Na bandeli thème na biso ya Mateya 2022. Nkolo afongoli miso lumière. Nde thème ya Mateya ya direct na biso. Balingami ya bana na Nzambe, balingami ya bana na Nzambe, na kosenga na yo, ndeko na nga na kosenga na yo, zala vraiment disposé pe ekenge motema na yo, matoi na yo, makanisi na yo, mayele na yo, elanda direko bien. Yo moko ozala juge, yo moko ozala avocat, yo moko ozala procureur, yo moko okata makambo. Parce que Nzambe apesi biso boyebi pe mayele ya moko na moko. Yango balingami direko eye na kati na yo. Na senge na kati na yo, nano s'abonner te na kati na chaîne luka o s'abonner. Pe bo partager. Ba Mateya na biso bazali ko bloquer yango parce que balingaka vérité te chaîne na biso ezana ngo ya monene te e ya ba 5000 10,000 personnes te kaka muke obino bozali baza ko landela yango. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité. Parce que l'information pe Mateya ezobima awa ezali ya show, ezali ya bosembo, ezali ya vérité, ezo toucher bango pa bazali. Na yo muto zo ko bloquer biso, na yo muto zo bloquer, po muto zo bloquer, c'est que ayebi lingala, ba chaye po ba futaye, pote ba banda ko bloquer chaîne na biso. Ye musala na yanga zo mbogo. Mais yebaka yo muto zo bloquer chaîne oyo. Yo muto zo sala makambo oyo, loba makambo oyo, ezo tema oza le kuta. Ce que ezali vérité, yo muto za ko bloquer. Ce que po ozali muto mboka na biso ba futaka yo. Yebaka bato bazo ko futa yo. Bazalaka nengwana bako futa yo, mais lobi bako balukila yo, lobi bako lia yo, lobi bako mela yo. Atio confiance lelo lobby azali muto ko balukila yo, mais continuez toujours ya ko luka ko supprimer maloba na Nzambe kende de bosote Nzamba ko mona yo. Dieu créateur ko mona lumière essayé ko la fongoli biso miso to ko sama ka surute to kende liboso, mais yo continuer kaka ko sala mosano ya ko bloquer ka chaîne na biso ya ko bloquer ka o Nzambe na lola ko mona yo oko suka mabe. Yango balingami na zuiton oyo pona yebi pourquoi baza ko bloquer po balingi te boye ba vérité. Balingami bananza bo partager, ceux qui bozo ko aimer bozo partager bo tchaba commentaire et ko sala malamu na kati ba mona ke maloba tozote eza maloba ya ko boma te. Ezali maloba nde ya lobiko. Donc musala oyo penda bo sala yango. Vraiment bozo sala te penza pona ko partager pe ko aimer pe ko tchaba commentaire. Oui, na mona ko tchaba commentaire na chat. Chat wana ezali kaka ko chache na moment moko wana elbungaka, mais commentaire o yele na kati ya video yo yango nde za très important. Bo sala yango bamba Mateya o yeleka ki o yeleka boluka ko bandela kango ko landela ka yango ko yoka ka yango pona ntina na bino. Balingami ya bana na Nzambe na ye 2022 le 31 potokota le 31 2021 potokota 2022 le premier 2022 na moni na ba vidéo na ba chaîne na ba kamanene bonane mbula sika prospérité santé malamu makamade na ndenge bino bolbaki menga na Facebook na répondre kaka soyez éclairés car la lumière arrive. Donc le banini na eko fungola siko lumière c'est nkolo ayena lumière, nkolo ayena lumière batoyo bazalaki kidiba o mise kufa o ba kite babanda ko sutu kama susu e komona kake to akina pongi. Mais comment ba kosa biso na makambo boye, comment makambo ezalaki sika Nzambe akofungola mutu na degré na ye ana ngongoyo yo pe luka o fungwa ma misu soko lingi kaka misu ne ezaka ya kokufa ya molili he mantate zali pona 2022 boyo kanga malamu balinga mi bola nanga malamu pona 2022 ezali ane ya esengo te, eza ane ya esengo te, eza ane ya bitumba, eza ane ya bitumba,
ezali année ya turbulence, ezali année ya tempête, ezali année ya ba zone rouge. Biloko misatu wana po année oyo makambo ekoleka ya ndenge na ndenge. Chiffre 22 oyo bozomona oyo ezali sekite. Alors nalobi na bampate nyos soki olingo bondela libondeli na yo ato bandaki na nini sukisaka ngo na Psaume 22. Nzambe na ngai po na nini otiki ngai. Eza na tina 22 oyo bozomona oyo bato bakaka prospérité sengo te zala prudent longwa penza na loyenge zala penza prudent le milengelaka yebaka na ye ko beta mbela na ye ko beta sumbela. 2022 eza ya malamu te. Molimo na Nzambe la tainga ko ya yebisa bino que après à partir il y a le 1er janvier 2022 qui le 15 mars toujours que la zone de tempête makambo belé ko ya ba inondation ba tremblement de terre ba moto ko pela ba biluka ndenge na ndenge donc boko mona ba phénomène moko terrible et puis baliwa ba makambo ndenge na ba guerre nakati ba vie ba ko koya makambo ndenge na ndenge ko salama. Année oyo ezali année oyo molimo na mbindu azoko bundana na molimo na Nzambe ezali siko bitumba guerre spirituelle oyo boyokaki mokonzi moko ya mboka alobaki ke nous sommes en guerre, notre ennemi est ennemi invisible. Bato bakansa ika maladi oyo tozoleka nango oyo siko oyo bozosula mangwele te guerre tozana bozala makambo ebele alobaki makambo ebele mais lokola moindo ozaka mutu kaka ozaka le yengo landelaka pena makambo te guerre yango ezali na nini déjà babanda oboma biso bazoboma biso nini na ba réseaux sociaux bomi biso déjà basalela biso ba guerre moko yerike mundu kite bazoboma biso facilement. Tala réseaux sociaux ni tozobomana tala nde tozo ko se trahir tala nde tozo sala ko panza bande ko na biso na ba video yo makambo ndenge na ndenge ba sex tape belo ko ndenge na ndenge. Tala lelo ba tsheli biso TikTok tala bato makambo bazo sala na kati na TikTok ba mama mibimba ba tata miba lokola mayele sili. Ok, et le quoi ba tsala ki pona makambo susu mais bato bakomi ko s'exposer donc ezali déjà bato baza ko kufa réseaux sociaux boma yango bamboka musu bakomi ko niata na ba portable pona nini bakomi ko boma na ba portable po bamunike et yaki po eboma bato. Donc bato yo bazwa tana bango bazwa tana bango ba kota ka ba laboratoire ba lalaka pona ba yiba ndenge ba koko détruire motu bino bozala ki diba bino bozo luka bango baza ko détruire. Balinga me bana na Nzambe 2022 soki munguna na yo munguna ayebisi yo mutu na moko abengi yo na ndako na yo abengi yo bi naza ko yo na nga to yeba na nga na yo okoyeba makambo na ko sala yo déjà oza au courant que oza peda au courant que mutu moko zo ya ko menacer nga na ndako na banzi okomi lingela oza déjà prête okoyeba machette za wapi marteau za wapi na ko se défendre ni soko ya okawo ya ikoti ezani. Donc 2022 ezali ndenge wana donc melengela ka pato yebite akoyela ndenge nini akoyela ndenge o batela o ezala penza na ba bouclier o yeba ndenge kubunda bandeko balinga mi bana Nzambe na yaka te pona ya kubangisa bato na yaka te pona faire troubler bato o na langisa bato te oyo na yako yebisaka bino esala makasubo landia bolanda na décembre ba message prophétique la pesa yo baliwa e kukufa to kufeli bato ndenge na ndenge ya ndenge na ne pesa ko continuer balinga mi abana Nzambe balinga mi 2022 ezali lumière ya Nzambe ye na kat na mokili ba phénomène moko ko salama eza incroyable diable asa yebi ba nguna ba yebi bino bolala ka pongi bozo yeba te be ba yebi ke makambo ye lumière ye monde ko salama be boulement même monde mukili ba changement mingi ko salama makambo susu ko salama boko kamwa boko yeba te milengela vraiment na senge na yo 2022 oyo keba na distraction mi batelaka milengelaka na kolia na yo na kotambola yo na makambo nyonso zalaka prête na nyonso pour que yeka pupu oza déjà prête balinga mi bana Nzambe lumière ye pona nini mokili oyo esalama Nzambe nde mbutakela mokili nature
Nzambe azali nani? Nzambe azali nature. Nzambe azali mabele. Nzambe azali moi. Nzambe azali mai. Nzambe azali mopepe. Nzambe azali makila. Nzambe azali banzete. Nzambe azali banyama. Nzambe azali yo moto. Donc tant que mona mutu moninga no mutu ezali nzambe. Tant que mona mopepe oyiba ke mopepe ezali nzambe. Tant que tambola mabele na tambola na nzambe do nzambe azali nature. Biloko nyonso yo mona oyo to sali na mokili. Ato sali radio, ato okeli avion. Nyonso wuti na matière ya nzambe donc nzambe. Donc mais nana zo détruire mokili. Mutu zo détruire mokili. Eza nzambe te. Ezali nde biso bateau. Bateau ne moto oyo créature o nzamba sali ne moto na yebisaki bino boyo aka diable nani diable azali moto oyo asa koluka asaluma be moto oyo azo détruire azo linga te moninga ne azana kimia moto azo luka bitumba na balinga na ye moto azo linga te baninga na ye ba progresser moto donc diable nde ye wana nzambe asali mabe na malamu me mukili oyo tozo vivre ezana makambo ebele balinga mi na kosenga na yo olanda mateya oyo nabokebi parce que olala na soso aton moko pona tina na yo balinga mi na ko sengo le côté na lobito kabelange loko na sengo le côté mais na sengi na yo o réfléchir na sengi na yo o tala vie na yo ndenge zo tambola na sengi na yo o tala famille na yo ba para na yo tina yo lelo surtout yo moto moyindo vraiment moyindo azali fanatique numéro 1 à monde na likambo oya yoki na monite so ba yebisie akota mobimba abimaka te mais tango ba ya ko yebisie likambo oke ezalaki vérité te ezalaki lukuta lokola ya azaki na oya liboso ata balakisike makambo bayebisaki yo eza lukuta ta vérité na ngoyango jamais moyinda kondima moyinda kotika kaka na oyo ya yebaki na o bakosaka ye ata vérité ata zomona ke oui vérité yango mais jamais ongana za kuna te or que non nzamba apesi biso mayele nzamba apesi biso connaissance nzamba apesi biso bongo to réfléchir mpona nini ozo ko réfléchir te balinga mie bana nzambe bible oyo tozobondela biso nyonso bible ezali nzambe te mutu asali bible ezali nde bato basali bible bato bacrée nde bible ezali bato na kati na bible eza mpe na bafoti eza mpe na berere malgré maloba lelo naboyi bible te toboyi bible te mpo bible eza référence ya koyeba so bakosaki biso te na vérité te yango tozoyebela yango a partir ya bible parce que balobaki eza buku ya nzambe makambo na nzambe ebikisaka moyindo ozalaki nini moyindo ozalaki liboso soki kaka maladi to problème eyali okozwa bible na yo olale na ndako otie bible na moto mbeto po moyini satana aya kotake yo te bible tozwa bible totie na moto mbeto berer buzoba eyaki kondima na yo kondima nde moto aza kobikisa yo mais ezalaki bible te o maloba nzambe mais lelo yo bible eza lisusu na kati na balivre te ekomi na baportable babible ekomi na baportable sikoyo soko olingo kima bandoki tiaka portable na mutu na yo lokola mpe bible eza na kati ya portable tiaka portable na mutu na yo olalelaka portable mpo te bandoki batake yo te ozomona ke lelo kutu soko ozotia déjà portable na mutu na yo na baondo ebimisaka portable ekobebiso cerveau voilà mpo bomona ke ezalaki nango bible te mais ezalaki nde eloko ebikisaka biso eza kondima foi na yo soko otali na kati na bibilia yesu azali kolobaka toujours na bato soka yika we ta foi t'a sauvé kondima na yo ebikisi yo donc ata muto azaloba na muto kaka kondima na muto ebikisi yo donc eza nde foi kondima nde mutu ebikisaka mutu ezali kaka te oyo baza koteya oyo baza koloba balingami ya bana na nzambe bible bato basali bible ezali ba européen bango basali bible na bango créer bible basali makambo oyo bango basali oyo bakomi mais bakolo bible oyo basali yango balakisi biso makambo bango basali mais biso tozwi yango tobongoli yango toleki na bango moko basalaki bible tokoma kokorige na bango moko basalaki yango bango balobi boye te biso zuba te boye te moyindo akontrola na eloko oyo azomaîtrise te na eloko ayebi te kaka boye
Yo ko corriger muto asali voiture na ye Mercedes. Et outi na usine yo za mécanicien yo to ba te awa te pièce alubi ke pièce oyo accélérateur ezalaka awa yo lingo accélérateur te olobi te ezalaka awa te ezalaka pe sa frein ndenge nini. Donc moyindo azane on a maîtrisaka pe a contrôler na ba biloko oyo ezali yeti na kati na Bible bazola kisabiso makambo balobi ke to sambela bikeko te ba komita baso sambela bikeko biso ba baso sambela bikeko bango to kuma kutu ko bake wana église satana wana église nzambe te wana kutu te ba mo ba yiri nzambe te lokuta bana nzambe lelo yo lumière ye lelo yo mayele ye Biblia o bozo mona Biblia bato basali yango baza oyo ba romain bato o baza ba Vatican boyebi yango bango nde koto kuna nyonso bango nde bato basalaki Biblia na bango ba créer Biblia basali yango na mayele na bango basanganaki basangisaki ba savant mutu na mutu aye na idée ba créer ye mpe basali Biblia pona batambosa mokili mais nzambe te batambosa mokili tango ba yebe église nyonso bomonaka na monde euti na bango na yo église yo sambela euti na bango ata obude ata olobi euti na bango la preuve église orthodoxe euti na bango église the way euti na bango mormon euti na bango témoin de Jéhovah euti na bango judaïsme baba juif euti na bango bango ka bato basala ti na lelo yoto kokoma na oyo bazobenga église de réveil euti na bango protestant bango kaka basala ngo nini basala ngo na sens que bango moko bazali ko créer so ba créer ba moni ke zo simba te ba créer église mususu basali kombo mususu ba ko cha mormon so ba moni kota ba mormon zo simba te ba ko cha témoin de Jéhovah so que bango kaka so ko landeli ligne bango nyonso wana o bakambaka wana bazaka eloko moko bango bato bakomandaka biso soko to kota na ba confusion kaka bango bato bakambaka pona ni so basali ba moni simbi te ba ko créer mususu to kota ba confusion ngana la muto nzamba kimbagwiste ngana la muto bima ngana muto mpe valongo ngana muto siko nzambe na bina nani ngaebo ba misusu kutu ba beta tolo ba bi ngana protestant tolo ba siko na lingala protestant ilingolo banini protestant na lingala ilingolo banini ba tomboki donc oza mutomboki église za mutomboki nzambe siko ko sepela na yo muto sabela na église ba tomboki nyonso wana ba créer ki yango pona tina na yo mutu okota ba confusion or que créateur azaka yemoko après sikoyo ba yeli biso oyo ba bengi église de réveil et salama qui à partir à Londres na ba américain pour na ba jeune ba créer pour ba boni ko mona ke église catholique oya bango ya munene bato bakomi ko kima bato bazo zanga ba yiko créer eloko mususu mouvement mususu ba sali yango ba créer yango ba yiko proposer na kati na mokili mais ba tindi yango wapi ba poni bato na bango bato bazala se ya bango ba ye ba pesi na bambongo na ba pasteur mususu bazo pesa o bosala l'église pour na ko détruire peuple humain surtout yo mutu moyindo ba ye biti na bango ezali pour na ko kabula mabota ba famille pour ceux qui famille kabwani esili diviser pour merene mokoye bango te okoye bango ndenge siko lelo okoye bango ndenge banda église de réveil et banda chinga lelo tozali mabota bonye e kabwani ba panzi ba mboka mabota e kabwani ba famille panzani biloko ba réussir mission na bango za réussi tata na mama ba yoko na kate mama na mama leki ba yoko na kate leki na kulutu ba yoko na kate tata ndoki mama ndoki noko ndoki mwasi ndoki wana ndoki kina lelo bana mababote kaboni ba famille kaboni bana mususu babimi bandoki bangwana bakomi enfant de la rue bana bakomi na balabala bana bakomi kotambola na balabala to komi kozanga na mboka ozoyi bate nini nyoso wana so tali bien l'église et yana base ya makambo wana lokona bazana maboko ba yele bambongo na bango bazulu ba pasteur bazali ke bandimi charge wana ba kote na franc-maçonnerie ba kote na ba illimité na bango ba kote si ba science na bango bazala intérêt ya bango bana intérêt na binote bolia bango bambongo bo servir bango bakolia bino bambongo bokolela bokozwa iloko te lokola bango eza intérêt na bango bako ya te ba ya kote ya yo makambo malamu bakote ya ka makambo pona intérêt ya bango
ya bo mona ba pasteur ba to ba mais pasteur amoni ka na ndako na ye ana jeep na ye ya lia ka bien ba ne ba bien mais ana posa kote ya binote po ate ya bosembo poso ate bosembo ndenge na makanisa bango bokopesa so mbongo te bokosunga yesu te bongo ya kovivre ndenge akontinue kaka kokosa bino mpo ye mpe avivre mais lelo yo lumière ye lelo yo nkolo aye na mwinda fungomi 2022 donc cela veut dire intérêt oyo yo pasteur intérêt oyo monaka ke ya yo moko lelo vraiment loba non na tiki sika fona sala pona intérêt ya batu po bandeko babika po oso zupe mingi oso encaisser pe mingi okoti pe mingi loba siko ke non tika pe na sunga batu mususu oyo mabota babika tote yande vérité tote yande bosembo oyo bakota ki science occulte oyo ba signia ba pacte na bango ba pacte ba signa pacte wana nini allez obano bimana basa ba mabala obano bimana ba femme vierge avo oteya alors obano lié ba ndimino na kati na église komela makina na bango donc obano ko violer bato do makambo ba yake na ngo yango na pote église be okukunda ntaba na kati na lupango siko bato bakamba ba église wana jamais pe ba yana ba église wana ba yaka ka ko mona bango ko renforcer bango pona ba Grégor na ba Grégor ni ba ni pouvoir na bango e mata yo so mona mundela botaka mingi te mupaya botaka mingi ta bota 2-3 enfants mais yo zo bota 4-5-6 mais ozo pesa bana na yo pote yo zo pouvoir na pesa bana no ba kufa ozo pouvoir pesa mama na kufa ozo mais bango bana na bango bazali kaka ba société bazo créer ti les zali mais yo ko sa l'église lobe papa ozate église panzani famille et panzani balinga mi bana ndana sikoyo ba yeko yela biso nini fongola partager kabona na matepe aimer kolo a fongoli misu lumière mateya oyo tem nango lumière yoka lumière on a za ko pesa yo bandeko ça fait plus de 30 ans dans la serviteur de Dieu nakoya te pe ba oba yibinga nakoya te pote na ya kara pona ya ko te ya kana telema na boso na bino po bomona ke ngana amut na ko tema de toute façon je ne garde rien mais on a zo na ngoza bosembo na kati na bosembo wana nazali persécuté nazali menacé pour nous obisa ba vérité ya ba vérité et puis sokubo yoki na yeli bino likambo na zo bino likambo et ça de sécurité pour la koko saka na milimo bato te donc on a ko saka na milimo bato te parce que eza plus grave saka na molimo ya moto balinga mi stratégie nini bako ba yeli biso bakoma ko te ya biso partout bakoma ko ba biso slogan wana ezali nini Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Bien sûr. Et ko tali bien bato balobaka mingi slogan oyo ezali ka ba indo ba africain. Biso nyo to sabela ka Jésus revient bientôt. Yangwana to komi na suka mokili. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt suka mokili. Fin du monde ngo ya yo. Yo bo mokili ngo ya yo. Jésus revient bientôt. Tolanda malamu. Bino bato bofanda mboka bapoto. Bino bato bofanda États-Unis, na ba télé, na ba radio, na makam. Est-ce que si boyoka na ba journal na bango? Na ba journal na bango, ba paya oyo oto ba wana. Si baloba que Jésus revient bientôt. Boyoka ngo. Même une information, est-ce que boyoka ngo? Est-ce que balobela ngo? Même na l'église oto kotaka. Est-ce que tu as l'église catholique qui sous matanga, mutakufi, mais tu as to kotaka pe? Est-ce que si boyoka baganga ba pasteur to ba sango baganga que Jésus revient bientôt? Non. Et comment ka slogan ya biso pour nanini ko servir biso, ko longola biso mayele, ko lengisa biso, ko bangisa biso. Jésus revient bientôt. To boyite. Bon, ce que Jésus revient bientôt. Pourquoi? Bonjour qu'on y est kobala. Déjà bonjour ba mariage, bonjour préparé. Mais Jésus revient bientôt. Aujourd'hui kobala poani. Ce qui kaka revient bientôt en wana. Pourquoi aujourd'hui somba ndaku? Pourquoi sombe mutuka? Pourquoi ozo somba? Pe ozo somba babilamba. O konye ko vivre. Bon. Jésus revient bientôt. Bango moko na bamboka oyo ba paya. Baso konye ko tonga bamboka na bango, baso ko bâtir ba immeuble,
banzela ezobonga bamboka bango ezokobonga eza kobonga bazokontinue kaka mpe bakomi komata na baplanète na lune bakomi komata na planète Mars bazosala makambo ya ndenge na ndenge bino kaka revient bientôt bino kaka revient bientôt mpona nini mutu ezali freinage ya mentalité ezali kolongola bato mayele mpona nini bosala eloko te mpo bokende mosika te mpo revient bientôt bokota kosala ni mpo ata nasali lobi kala te na kokufa balingami ya bana na Nzambe réveille toi fongola miso boni bozobo moyindo moto mwindo bozobo ye utobe sika Nzambe na nguya ye na mayele aye na nyonso mpona kofungola slogan ya pamba wana boloba prophète alobeli oui eza slogan ya pamba bozozela ye revient bientôt aoya te bozela ye ko bozela ye akoya bazela ye bakoko na biso batata banani bakufi bazela tile loyo yo poko kufa ko yapete nezo zela wana donc ça veut dire que bana na Nzambe elingi koloba ke maloba wana oyo ezala kati na Bible wana tozorona na ndenga mabe Bible ezali codé Bible faut ko analyse ngo ndenga mususu mais biso tozoro brit revient bientôt ndenga koloba te elingi koloba te kubate kubongisa mboka na yote kubongisa vie na yote parce que revient bientôt et ça freinage na kati na biso ya mentalité. Et ça les freinage la mentalité. Non, faut qu'on avance, avancer par idée na yo. Yo zolo bakakeye. To comme la fin du monde ani. Nzambe a lobby te na salaki mokili oyo e ko kufarate. Cette terre ne sera jamais emballée. Siko yo ko boma mokili mo ndeni. Yo moko mokili. Nzamba sala mokili na ya sala planète na evanda. Binonde biso bato ne bato bando ko bunga na mokili. Mais mokili ko bunga kate. Mutakos wana baso yebisa biso po ba yebisa biso kaka tout ding. Oh non, diable aya na kata mokili ya diable aya na mokili na nini? Diable aya na mokili ndenge. Oh non, mokili ya diable ndenge nini? Bana na Nzambe balinga bana Nzambe. Vina yo, paradis na yo ezali awa na sei da terre. Yo ka bien, paradis na yo ezali awa. Donc tant on vivre ko? Mais vivre te sala banda ko sala tonganda kuna yo soki pe banda no bakotika bana no balia makambo mokili biloko mokili to kotika bango bazoko tonga bango bazoko kenda bazoko avancer botala bamboka na bango bota bino bozoko reculer pona nini mangomba na biso bango bazoko avancer bino ka ba prière kaka revient bientôt ba slogan bango balobaka ngo jamais kaka yo moyindo kaka yo mtoto ba slogan wana bien paradis yangoyo tala oh diable bon tout landa bien ma commune na Bible diable aya na mokili oyo na mabele ali ko zonga te akangami na mabele poni pourquoi diable akangami na mabele soki mabele za yima be soki mabele za paradis na biso te soki soki malamu te pourquoi diable soki malamu nyoso za na likolo mais diable fallait abundi za likolo parce que bisingo za na likolo mais tingami pour nini ba wolo zali awa ba diame zali awa makambo za albi na kokenda ka te na za na bino paradis zali awa Bible le Bible batindaka ba ange bakita na se po Bible zo bakita ba ange ba yaka na Sodome et Gomorrhe ba ange wana erreur basaka ba botaka na bato mokili kokamwa ange aboti na bato mokili donc cela veut dire toi ba vrenzele toi na vrai batou ba ange ba lubike ba ange ba moni batou ki bonzenga bonde likolo bango ba utaki toyoka kena likolo kuna ba ange ba zaki toko ko boteki mais ba yeko bota na kat na sawa est-ce que zo le bino côté donc na terro balinga mi abana Nzambe to komi na moment oyo bokeba na ba prophétie bokeba na ba prophète bakama mandenge na ndenge na ba réseaux sociaux ba prophète ya siko tozalini ba prophète ya siko bazali kaka ba pesa ba prophétie selon ba information selon ba info ndenge zo régner soki ba jour wana ba zomona kaka information zo lobela mutu moko boye bato nyos na ba sakoli makanise fungwami ndoto baba na loto la mutu wana soki mutu moko akufi bato nyonso bakomi ko kaka Nzambe atalisaki nga boye intel boye musicien wana afa kufa mais bato bazo prophétiser selon ba information eza na réseaux sociaux bakangi mutu na sex tap président sali boye kaka oyo bango bazo mona yango nde bazo prophétiser mais avant pourquoi vous prophétisez avant
bato bazo prophétiser a auto zo mona o bazo vivre na ba réseaux sociaux to mona ba professeur bimi so likambo moko information to mutu moko sa likama e bimi ba tiebo bato nyoso bakomi nzamba tali saki boy nzamba monisi boy ba prophète yo ba zela kaka ba diffuser ba information na sima ale ba on a carte information na mutu boye asara ki boye nenga va kufa nzamba tali saki ngaboy nzamba tali saki nga akena na enfer nzamba balinga be bana na nzambe lumière se ye esengeli to fungula ma toyi na biso pa mayele na biso ezalaki nini ezalaka kaka makambo so esami na kata mokili ya mabeto ba kaka nzambe mutapiniri mokili nzambe bazo piniri mokili te balinga me na yebisaki bino bato bazo piniri mokili o bazo nyokola mokili ezali bato tozo vivre tozo mona boye bi bango makambo nyonso sa marakati na mokili oyo balobaki tout chemin mène à Rome. Tout chemin mène à Rome. Oyo nyonso tokosala elekelaka partir na bango. Oyo nyonso apo koma mokonzo fole kakuna. Fo sala bo fole kakuna. Bango nde basala yango. Donc makambo tout chemin wana boyoka ngo pamba te wana ezali eloko baloba. Mais soko lende na kati na molimo lende na bakati. Donc avant sala likambo moko to oyeba na to fole kakuna. So leki kuna te. Bakoluka kaka basila na yo baboma yo. Balekisa yo. C'est ça. On a ça et le col bamba sala na kat na mokili bokomo na suri maladi kwei na mokili maladi wana bangonde batinda ka maladi tango sida yaki biso ni tokumi ko ganga biso bazo moyindo misu molili moyindo misu funga mate kaka nzambe mutapinir po mobule komi na mokili orke ba teko le ba sikoke batunde bato ba créer kiango bango kaka batongo bango wana o ba diriger mokili bango de bato ba créer kiango ba ebola bango kaka hein. Le nom malade ko mo ko so ba mangwele o bango pe ba dike bango kaka ko bimla na laboratoire ya Chine bazo ndi mape ba dike ya ke erreur mais biso soko to zaki kaka biso batali boso wela ka ba luko to sambela to kana l'église te eza nzambe mudali na malade wana papa meri mukili nzamba papa meri mukili non o monike to zamba erreur o monike makambo to pe makana kati l'église na auto zoloba il y a yangote et c'est luko ba basali bango pe bazo comprendre que bango basala ki mpona nini ko détruire bato mais lokola nzamba za nzambe babulo bango bazaki nango makanso baki nango basala eza ndenge moko te e bongo so bango bayele yango bazo comprendre te po balingaki mingi yo moyindo osila nde kosila mais bazo comprendre te epesi ndenge mosusu mais za nzambe te donc soki kaka tokokanga makaka na kati na bible eza pasi na kati na biso moyindo naboyi bible te mais moyindo alingi kotanga te moyindo alingi kosaba recherche te moyindo ataka bloqué na kati na bible esengeli kotanga kopusa makanisi pe koyeba pute bible oyo eya na makambo ebele pe makambo mosusu eza kuna eza pona intérêt ya bato basala pona intérêt na bango esengeli moyindo alingi kosaba recherche te yango bozo mona ke tozo kende musika te si bayeba biso faiblesse na biso bayeba passe na biso bayeba faiblesse na biso moyindo tango Diego Cao oyo ayaka na mboka ya Congo kombo na ye Duarte Lopez bango nde ba surnommé ye Diego Cao Dieu des chiens do nzambe ya bambwa do bazo biso lokola bambwa soki botali bien na Nouveau Testament esika moko Jésus alobaka mwasi ya Cananéenne ayaki alobi na koki kopesa biloko bisantu te na bambwa mwasi alobaki bambwa pe baloko tata ba miete bazali wana mbwa wana mwasi ya Cananéenne wana est-ce que boyibi azaka nani azaka noir to azaka mondele bomi tunaka pour nini toza considéré comme bambwa toza considéré comme bambwa bokoloba mais non mokambi azoba ndenge mosusu yo comprendre na ndenge na yo mais lelo lumière ye boko yeba vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira toko yeba mayele bosembo ekosikola biso toko yo comprendre siko makambo susu traki et akini bato bakoma na intérêt na bango donc biso toza considéré comme bambwa problème ya mondele ezali nini problème ya mondele yali moto mwindo akoki kobongaka te akoki ko avancer te eloko nyonso za na mokili ko changer nango mais yo moyindo oza problème na mondele pona nini
soki muta yiko yiba yo eloko na ndako na yo ayibi yo eloko akena ngo jour okena ndako na ye abano kengela ka otala ke soko ko comprendre ke eloko ayiba ka ezali wana donc ba yebe ke soki moyindo apusani bango babungi balimwe na mokili oyo pe bakokoma pena ba pauvre pe ba pauvre yango basalaka tout na ndenge bakota ba laboratoire na bango bakota na ba musée na bango bakota makambo nyonso moyindo akoki koleka liboso te mokili mobimba ils ont un problème te mais moyindo a un problème botala oyo eleka na États-Unis et kene kat na États-Unis ville oyo bayindo bazali kovanda lokolo bayindo bakoma kosala commerce mbongo koma ebele bakoko momona ke bayindo mayele pe bakamanene basalaki nini batindaka bavion batindi bavion bazolobaka o bato baraciste or na gouvernement akina kati po bombarda ville wana nyonso boyebi yango botala mon information. 3 centenaires accueillis en héros. 3 derniers survivants d'une page sombre que l'Amérique a passée sous silence pendant un siècle. Je me rappelle que chez nous, chez les anciens, c'est quelque chose dont on ne devait pas parler, et ça, c'est inacceptable. Aujourd'hui, à Tulsa, où Joe Biden arrivera dans quelques heures, il ne reste qu'un demi-pâté de maisons de ce qui fut autrefois appelé Black Wall Street. La communauté noire la plus riche d'Amérique, investisseurs, commerce, théâtre. C'en était trop pour une certaine Amérique. Une foule d'habitants blancs, soutenus par les autorités de la ville, vont se déchaîner dans un massacre les 31 mai et 1er juin 1921. La survivante Viola Fletcher avait 7 ans. Elle vient de témoigner au Congrès à Washington pour la première fois. Je n'oublierai jamais les violences de cette horde blanche quand nous avons fui nos maisons. Je revois encore ces hommes noirs abattus, les corps noirs alignés dans les rues. Je sens encore la fumée. Je vois encore les incendies et j'entends encore les avions voler au-dessus de nous. Oui, des avions privés ont lâché des bombes incendiaires dans ce qui fut le premier bombardement de l'histoire sur le sol américain. Arrivé le lendemain, la garde nationale mit un terme au massacre. 300 morts selon les estimations, 35 pâtés de maisons réduits en cendres et des dizaines de milliers de sans-abri. Nous avons été laissés sans rien, laissés comme des réfugiés dans notre propre pays. Un siècle après, des fouilles ont repris pour retrouver des corps de victimes. Les familles réclament aujourd'hui des restitutions de propriété, ce que le maire blanc de la ville refuse. Le massacre de Tulsa n'est au programme des manuels scolaires de l'Oklahoma que depuis l'an dernier. Bombarda bango nyonso bakomesa bakufa mais yebaka bayindo wana avant bakoma na Amérique baleka na esclavagisme baboma ti na banti ti na bakiba baboma bakoko ya yo bandeko ya yo baboma ti lelo yo soki moyindo sala eloko moko elingo banomata bakosala tout bakolimusa yo non bazana likanisa basala Bible ba changer Bible oyebi to yebite soko yebite bana ba kanisa ba changer Bible mais na ba organisation ba so changer Bible wana oyo bazo yoka ordre mondial moyindo za wana te soko tali bien ba bouddhiste bazali ba musulman bazali bango na bango moyindo za te moyindo ba boka yoka musika moyindo ba chaka yoka musika mais moyindo yemo alamu kakate lelo yo lumière ye moyindo na boyi tembo ko lobake prophète akumbo nazo yebisa bino oyo yali bosemo soko bondimi yango te lobi ozoya okoloba lelo bokomona ndeko moko alobi ngai na ko changer conviction na nga te ngai na yindimeli na nga ndeko naye ko changer conviction na yo te naye ko changer kondimeli na yo te ndima na yo ndingo ndimeli mate yo na yo te wa libre ya kozwango na ozwango te wa libre mais boloko eza kati na yo ndimaka ngo ndimaka souffrance na yo ndimaka prison eza ouvert si bafongoli ja nkolo sapesi lumière moyindo bima moyindo azoboya kobima lokola mesana na prison alinga tikalaka na prison alinga tikalaka prisonnier c'est ça toujours sikoyo ndenge bazo décider sikoyo bazo décider église na monde kokoma moko religieux kokoma moko bokolo bananga sikoyo ate bete bokondi mango bolinga te pa bango bazo banzambe ya biso na sawa bango nde bazo décider
na yebi saka ndeko moko nga biba nzambe na biso tenga nzambe na ngaza likolo lukuta. C'est eux qui décident. Vaccin zuté. Ah, bazo lobani tout. So bazo décision ba pesa ba vaccin bozo zoto bozo wate. So ba kata courant. So ba quoi c'est économie. C'est qui? Alors, les lois sont tout décidé. L'église nyoso ekokangama ekoti l'église moko. Bango de ba décider. Eko banda malembe tiba kokoma ndenge bango bato calculer. C'est comme ça. Yo moyindo ozanga histoire ndenge nini? Ozana histoire na yo, molingi ko comprendre histoire na yo te, olingi ko kota te, o vivre, o tanga, o kota en profondeur ya histoire na yo. Non. Okotikala kaka boye. Nalobaka na bino, soki kaka to raté moment oyo, to raté étape oyo, esili. Libela to tikali ba wumbu ya libela na bana na bino, na bana na biso. Tozwa. Soki lelo yo, basiatique, batazi, balobi obiso, tozana Bouddha na biso nzambe na biso Bouddha. Ba musulman balobi biso nzambe na biso Allah na Bible na biso Coran. Siko ba mindele bazobi biso tozana nzambe na biso Jésus na Bible na biso. Siko bino ba africain. Boko la ksanini. Nzambe na bino siko nani? Siko ya bino ba africain siko za nani? Bomona ke tozana nzambe te. Est-ce que c'est normal? Est-ce que biso tozanga nzambe? Est-ce que tozangi mutu? Est-ce que c'est normal prenda? Soki mutu no elobaka, soki ma kanso elobaka. Soki bango bazuba biloko na bango nyusu wana, yo chiko moyindo africain ozana nini? Tozala kana nzambe na biso. Tozala ye. Mais babombe na biso, balingaka te to découvre po oya biso aleki tout. Baboma histoire na biso. Baboma mayele na biso. Baboma conscience na biso. E umelibe lelo yo nkolo aye na lumière. Nkolo afunguli misu. Soki misu na kufungwa te banda kufungwa na misu. Lelo tozali susu batu ya kolalaka bapongi te, batu ya kolelaka te. Misu za kufungwa ma. Balingami. Yoka malamu, yoka. Balingami bayebisa biso ka po muta bika fo kaka asambela kaka Bible. Nzambe ya Bible. Non. Wani ezaki pona intérêt na bango. Bongo lelo ba chinois ba pambo ama mokili panzani basambela ka Bible. Non. Omonike ezaki makambo bango ba tsolo ba bango. Lelo ba koto ba end news tukuna ba fungwami ba boya ka Bible. Po Bible ezali oyo ba zo ba fimbu ba ko beta bango ba fimbu. Ba binzambe nini oyo
po olanda ye kaka fo kaka ozwa fimbu bakoko na biso batata oyo ya yo bakoko ya yo baniokwama bazwa fimbu mpona bachange bango maloba oyo na kati na bible mpo omonaka eza ya biso te yo so omona kombo ya Chilombo na kati ya bible so omona kombo ya Kasavubu na kati ya bible to ekombo ya Mobutu non so koma omona kombo ya Lumingu oyo ya Zingakuvu bongo kombo na yo Mandeni omona ngo kombo na yo Chibola osomona ngo na kati ya bible non bakombo na eza te donc tokoma kosambela banzambe batata oyo ya bango bakoko ya bango biso tozala bakoko te mais est-ce que bazali po omona ke eza mokanda na biso te malgré bayaki so baya koyiba makambo na biso malgré baya kolakisa biso mais esengeli siko tocomprendre ke koma biso tokoma kodiembelela na bakoko ya bato na bakombo ya bato les dieux de nos ancêtres bien banzamba bakoko mais les dieux de nos ancêtres nzambe ya bakoko na biso mais biso soki tolobili bokoko ya biso ekomi problème moyindo ekomi problème soki tolobili nzambe ya biso ya koko ya biso ekomi problème ya biso siko aza wapi azali soki bango basali miracle moko atamboli na mai moko asali makambo boye wana tobike ezali nzambe nguya na nzambe tobeti maboko spirituel mais soki moyindo moto moyindo asali miracle to asali makamusi kindoki diabulu satana moyindo quel est ton problème? Quel est ton problème, Moyindo? Fungola miso fungami. Po bologa ke Moïse akataki baleo na biteni mibale. Po akata bale. Asalaki cérémonie nini? Asalaki nini? Po ibale katana. Donc il y a un pour makambo nyonso. Et il y a une dimension nango. Ce qui le répète, mon agina kati na zo mona na kata réseaux sociaux mutu moko asali ba information maye kabodi bangunza. Oui? Mais oui. Oui. To mona ba koko ya biso. Muta bukani lokolo papa ba bukani lokolo ba juba tcheba nzete ba tchuma makasa alali na tongo lokolo zongi net. Bino ba lobango kindoki bongo po ba opérer mutu. Po oyo yo le kana kata hôpital. Oyibi bango ba sala kaso nini? Ba médecin wana. Oyibi sese bango ba kota. Oyibi bango ba kota po na nini po ba opérer mutu ba yiba. Ba kana mayele mususu. Misu oyo ite mutemona mususu. Mais pourquoi yo mutu mutu olingi ko ndima ya yo mokote olingi ko ndima yo mokote. Biso za kimbangu. Soki to lobiki mbangu bobude. Ah te, soki to lobiki mpavita bobude. Bolingi kaka balo bela bino nini Jeanne d'Arc. Bondimi. Wana kimpavita te Jeanne d'Arc wana bondimi histoire wana. Wana bomone ko wana taki nzambe. Ya biso bien aimé. Soki ba changer kombo na yo, ba longoli kombo na yo, ba bomi identité na yo, ba bomi origine na yo, ba bomi vie na yo.
bango bazoka ba kombo na biso te. Pourquoi bazoka ba kombo na biso te? Bayaki bakaya ko changer ba kombo na biso, bayeko tia ba kombo ya ba kokolo bon pote, ba kombo ya ba kokolo bon nde tozo lobela ezo matisa pouvoir na bango et matisa degré na bango. Yango bazo mona ke nzambe oyo biso tozo bondela ata nzambe oyo soki totali malamu bango bayaki na mayele asa pensa ya biso te. Nzambe akabulaka continent na continent bat na batu na muto ya ko guider bango po soki nzambe oyo ya biso nzambe bango oya Bible abotami pa na bango kuna bango moko balingi yete balobi balingi yete bo biso balobi kutika ta nzambe te biso tondimi na biso ye kaza na nzambe na biso to komo bondela ye metala ba passe ba guerre kaka biso kufa kaka biso ba jeûne de prière bangomba tozo mata to sa makambo kaka biso batonyo kwama. Donc cela veut dire que ce kazaki ya biso penza to konyo kwama te mono yo moko boti okolinga ta nyo kwama. Donc siko lokola za biso to komane ko diembela de tozo defa ko defa akoma ko sala biso soki alingi na compte goutte. C'est ça que oyo be tout ko comprendre to yeba oyo nsambo to sambela oto okende pesa isaye. Pourquoi tant il est belé oyo ba prière to koti so ka nzambe penza nzambe ne sa répondre biso na ba ngomba na ba veiller na ba 100 jours na ba kamane. Voilà les ba serviteurs de Dieu bo changer comme de ba prière. Bonjour changer déjà ba thème oh ba prière oh non c'est quoi prière de 100 jours oh prière à machacha c'est quoi to sala ma prière de mutute oh prière des montagnes prière d'évasion prière explosif bo changer ba thème ya ndenge na ndenge mais rien venir y a rien qui vient y a rien qui arrive pas si je continue le kola bobondeli to zomona eloko zo yate et ça la kanini et pesa ka mutu pasi donc ba sali na nzamba misusu ba komi déprimé de dépression donc to zobondela ka to komi sikone ka boto kende kaka parce que y a rien muto ye na pasi na kat église ye na problème na kat église bozo ba te problème bo résoudre mon bozo c'est bondela kaka. Mais na bonde la kaka azobate na bonde la kaka ndengeni parce que na sali ba jeune na pesi ba dîme na pesi ba offrande na sali na ko sala mais na bonde la kaka ndengeni solution ezate ba sali na nzambe bokende kolala tokende kolala bokende kolala boyebi pourquoi na lobine wana mwana muke soka sakanya comme fatigué ozobi ça kende kolala ki teti ya koninga te. Oui, ah non, je dors pas, j'ai pas sommeil. Qui n'est pas là? Ah, j'ai pas sommeil. Qui n'est pas là? Ah, on liga là te. Mais tu au mona abalosa ba bêtise. Tango yomo abalosa ba bêtise ba bêtise tu au bêtier na sima ke là. Pour nini? Ba sali na nzambe. Ba bondeli botika bozotika te. Lokola. Bosengi solution zate. Beaucoup mo sa ba bêtise. Ba bêtise donc cela veut dire ba bêtise au bozomona parce qu'il y a rien venir na ba prière. Auto bondeli et loko zoyate. Yambo mona ba sali nzambe ba biso ba komo beta ba kakato na ba karateka na kata église kia ko kamwa ba biso ba kata basi ba poil na kata église ko sukula na basi na kata église ko beta na ba fimbu po to dukela na nzela fimbu peut-être to zo nzela fimbu na kata église makambo zo sala na kata na mangomba bozo kam. Pourquoi? Parce que Dieu ne répond pas. Il y a pas la réponse. Bon changer ma stratégie. Sinon te boko tika na kaka bango moko oyo ba lakisa biso le loba. Bango moko oyo ba memaki le loba. Est-ce que ba sala onde ngona? Est-ce que bango moko est-ce que ba sala ngona ngona? Ba beta ka film kimia ba oloba mais ba so fleurir. Ba pamboma. Ba on continue ko kende. Ba so biso bino kaka te. Il vient bientôt. Ba lobi na biso na kat na Bible lobi mokolo yeso akoya. Ako kita na Jérusalem temple ne kozala kuna biso donc sikoyo biso batuba biso siko temple na ye eza na Jérusalem ndenge nini ndeko to kansanan siko batuba bonde la kaye ko leka eza biso ba africain na ba église ba veiller awoya ne pa na biso te siko awoya temple ne kosalama na Jérusalem oyo kutu bango ba juif balinga kayete balba kazo mwana nzambe te bandima kayete ka mwana nzambe balba kake azaki ne combattant mais azaki mwana nzambe te. Mais biso sikoyo donc obi soki malobo na zoloba naza kokosa to za vérité te
condamné ngai que la vérité. Ce qui marque le bon, c'est solo. Et ça, pour la vérité, et ça, n'engouana, je comprends. Oh, il n'a pourquoi. Oh, le na pengui pourquoi. Ma cantion, na zoloba. Moutonio, ça, on comprend dans ma cantion. Bon, bah, tu me souviens, il y a que ce qu'a bané la vérité, oh yo, église, bah, tu vas kimaye, bah, tu vas zangaye, bah, zate. Donc, fa ba ne roko, ça, non, aba ne rokarase, binote, au moni, aba ne ko intervenir pour y que, bah, dime kokota, bah, offrande kokota, à foutre sale. Je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Moi, ne fils que moi, je travaille dans mes propres mains. Ne fils que ça me suffit. Le pays on a dans ça me suffit. Mais ce qui dans la règle malheureusement ensemble, na côté bo sembo bo tim bo sembo côté la bo sembo. Na sengi na yoza la juge, na sengi yoza la avocat, na sengi no mutunu sala. Limiere ye. Ba lobi na biso ke ba lobi ke ba peuple eli. Ba peuple eli ni. Bo biso surtout ça ba peuple ni. Au peuple eli, bango ba Dieu faut ba peuple eli. Donc bango je ba peuple eli, bango ba na ensemble, biso surtout ça ba na nani. Ndeko ya Nigeria kufaki. Tibwa Joshua. Wa kufaki kuna. Mais so tel na kat l'église ne batu bazai ko diriger l'église na ye o za diriger l'église ne ba Juif. Bango ba diriger l'église. Mais bango ba sambela ka Yesu te. Mais bango ba na o satire ya ko diriger l'église wana. Mais ba sambela ka Jésus te. Mais non ba te ko lobela binote mais bateau ba yene. Donc c'est du commerce. C'est pour nous détruire. C'est pour nous détruire. C'est simplement que ça. Réveille-toi. Pourquoi Zolala? Moïno, quel est ton problème? Hein, moto Moïno? Car ça me ma prière que si qu'on le colle, le bossambé, bozo zoate, bah comment le bâtiment, faut ganga makasi. Tu comme ganga na makasi, bah je comment bête ma coffre na ba mire, bah je comment ça ba n'importe quoi na kata ngri pendant que bah je kaka di sungi pon zamba yoka. Nzamba kangi matoi, on nzamba ni na kangi matoi. Nigi to kumisaka ye, ni to mataba ngomba, bah dim to pesa, bah jeune to sala. Mais nous allons répondre te nini. Nini n'a pas répondre te. Mais oui, bah je comme ça te bah je batte, bah on a la vie na bon orque, bah boulot, bah je sala boulot, bah on tonga bah boka bon, bisoka bah prière, biso bah gêne, ko nyoko la batu. Makamane na nenge. Orque nenge to zo ganga on a ba prière, au côté na catégorie, au zo ganga makasi. Or que Satan besoin ya zaka information ayoka makambo. Yo so libala ngate, mobile nanga baboto naki, ako zonga, ako muto ya mo panza Satan na zo yoko makambo tout. Ozo dévoiler ba secret tout. Yoka, biso nyostu nanga to kotra na erreur wana. Nabimi. Bible ngo yoko yebisa biso ke soko kota na ndako senga na nzambe kimia akoyoka yo. Est-ce que na l'église wana nyostu wana? Total skoba ba seso kilki wana. Oyoka ba pa baganga na ba yoga. Kimia. Okoyiba te kutuka bazali wana basambelaka. Biso to zo ganga musique li kolo to beta to beta. Peut-être nzamba zo yoka ta yoka na lola. C'est dit n'importe quoi. Mentalité na biso ba bomi, mayele na biso ba longoli. Cerveau na biso zate. Toujours sa cerveau. Toujours sa cerveau. Ba biso ba kumo yela ba nzete na quatre l'église le comme nduku. To pour ma satan, ba biso na machette pour la prière. Ba to beta ba machette na kato. Bo bete ba machette, bo sale ba ko sala. Soko vandi atayo moko frère. C'est et tout ça le passe total que batu nanga bakombo maboma batu muso bakomo ko tundra dans le vide oya ko adia ki bientôt oya ko bela pamba makambo za kote kuna te makambo batami kote mususu kaka nabomi satana tobimi satana yokanga bien yo ça na problème na Satan oza na problème na Satan muto za na problème na Satan so total bien nzambe eza bisote eza yote yo sala ki Satani Satan na nzambe so ba yo kana ki te ba na problème et pas une discussion na bango bandaka yo zalaka so pa bo na se yo zalaka so ki nzambe ya lola za nzambe ayebi yimta kela ki biso ayebi ki mutu azo sala biso mabeza Satan mais nzambe abo maka Satan ngo pour yimta zo biso nzamba ka bomi ye ka loboli ka lubu zo biso trop biso ya biso problème eza wapi o to bomba Satan to bomba ye wapi o bomba ye yo za problème na ye o lié o za problème na ye o lié skani pas ça kana ye kaka azo ya za na ye ka toujours problème de ce côté ça problème biso ya moko nzamba tala makamna ye to biso ke nkolo tala makamna ye Satan pour vous dire que Satan za bateau yo toujours vivre na bango botika nzambe kimia ko botika nzambe kimia
asa pesi biso mokili, apesi biso mabele, apesi biso nyonso. Vous vous rendez compte par exemple mboka lokola Congo, nzamba apesi biso bebale, ba rivière minene à part fleuve Congo. Mais mboka zozanga poisson. Faut bo importer poisson et outa na poto pour bo vivre bolia. Et ça normal. Tout ça mayo ba maya ndenge na ndenge ba mbisu mususu se kone kufa et komele bimisa masisa et donc c'est kufi pa muta ko pêcher ngo zate. Mais tout ça préféré to somba ba mbisi ba poisson na ba mboka mususu. Tout ça na mabele oyo yeri que soko go to tambulika o leta atali lala oyo soko le mbume kweyi. Même dans le parlement, le bimisi et bandobota. Mais tout ça, on a besoin de importer malala et où t'en as papaya, malala et ya, tout le baga, nzambe. Ah. Ba sali na nzambe, bote ya batunde makamususu. Et là, et on a ba sali na nzambe, oyo ba bazo comprendre, ba sali na nzambe mususu tema. Oyo, c'est vrai de comprendre. Moko na moko ba komi ko comprendre que tu as qui na be rare. Bon dimato. Na zone ma berero to zaki nango et puis na bimi déjà na berero wana na ke musika na avancer mayele na musika c'était des erreurs mais bozo me maka na ben intérêt kaka po bo vivre ka soki na tei bo sebo bandime bako kima église na ngai ko kauka biki sata batuko o lepe mingite hein o lepe mingi balinga bia bana nzabe nkolo 2022 ayina mayele partager matea aimer, partager. Kolo ayena mai. Na pekisite ke bokende de l'église. Na lobe bokende de l'église. Mais fungola me meso. Yeba ke année 2022, c'est année oyo. Tozana combat. Makambe ko yala ndenge na ndenge. Soki boyo ki ba konji ya mboka oyo. Bazo loba. Bolandaka bango malamu. Balobi bien. Soki to sali nyoso tutete. Mboka na biso Europe ekobunga. To kanisaki. Que tu as kaka na bokonjo to dirigaka mokili oyo mais les autres comprendre que et andingo la té donc sengeli tous va stratégie et sengeli tout changer tout yeba. Je voulais très rapidement partager avec vous au fond une espèce de tableau rapide du monde et de ses désordres et dans ce contexte de nos priorités parce que je crois que c'est ce qui très profondément doit inspirer notre action en France, en Europe et à l'international. Nous le vivons tous ensemble, ce monde. Et vous le connaissez mieux que moi, mais l'ordre international est bousculé de manière inédite. Mais surtout avec, si je puis dire, un grand bouleversement qui se fait sans doute pour la première fois dans notre histoire, à peu près dans tous les domaines, avec une magnitude profondément historique. C'est d'abord une transformation, une recomposition géopolitique et stratégique. Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Nous nous étions habitués à un ordre international qui, depuis le XVIIIe siècle, reposait sur une hégémonie occidentale. Vraisemblablement française au XVIIIe siècle, par l'inspiration des Lumières, sans doute britannique au XIXe grâce à la révolution industrielle, et raisonnablement américain au XXe, grâce aux deux grands conflits et à la domination économique et politique de cette puissance. Les choses changent. Et elles sont profondément bousculées par les erreurs des Occidentaux, dans certaines crises, par les choix aussi américains depuis plusieurs années, et qui n'ont pas commencé avec cette administration, cette stratégie de la prudence, ou de la poursuite des habitudes, parce qu'on peut d'ailleurs suivre cette voie sans considérer qu'on est prudent. Si on continue à faire comme avant, pour le dire autrement, qu'on soit d'ailleurs une entreprise, un diplomate, un ministre, un président de la République, un militaire, tous ici dans cette salle, si on continue à faire comme avant, alors nous perdrons définitivement le contrôle. Et alors ce sera l'effacement. Je peux vous le dire avec certitude. Nous savons que les civilisations disparaissent, les pays aussi. L'Europe disparaîtra. L'Europe disparaîtra avec l'effacement de ce moment occidental et le monde sera structuré autour de deux grands pôles, les États-Unis d'Amérique et la Chine. Et nous aurons le choix entre des dominations, nous pourrons faire semblant de l'oublier, on peut le faire très bien, on l'a déjà très longtemps fait sur beaucoup de sujets,
On expliquera que nous sommes souverains, on se battra pour maintenir les emplois dans notre pays en faisant des compromis bancals avec des groupes sur lesquels nous ne pouvons plus rien. On essaiera d'avoir des politiques environnementales dans notre pays ou sur notre continent, mais ce sera déjà trop tard puisque nous n'en aurons plus la maîtrise. Et les choses fileront. C'est la ligne de plus grande pente. C'est la ligne de plus grande pente. Il y a une autre stratégie, celle de l'adaptation. Consiste à dire, il faut au fond courir plus vite face à ce monde qui bouge, donc on va essayer de faire quelque chose sur l'écologie vaguement, mais on doit s'adapter à cet ordre qui va plus vite, faire des réformes pour rattraper les autres simplement, en essayant de ne pas vraiment changer, de ne pas vraiment peser. C'est un scénario intermédiaire qui, assez rapidement à mes yeux, nous conduira au même résultat. Je pense même qu'il nous conduira au même résultat avec pour conséquence une réaction profonde, un rejet de notre population, parce que nous ne sommes pas un pays qui aime s'adapter. Nous avons parfois même le défaut de vouloir changer le monde. Bango baso ko changer, na l'église na bango baso ko changer. Pourquoi? Makambo na zo episode 2022. Lumière nkolo aye. Makambo zakoya, puissance zakoya. Donc, tous en la fin du monde, mais tous en la fin des temps. Dans le bien. Tous en la fin du monde, mais fin des temps. Et l'ingol bagay temps na bango. Makambo bango nous soit sara ba siècle, et c'est komina suka. Siko to komina temps mosusu. Temps mosusu ko ba komo mona ke eza ya bango te. Eza tiko temps o bazo benga temps de verso. Na signe zodiaque. Astrologique, verso ni bolbake biso sikoto ngi zo makambo. Mais yo moyindo ozo comprendre texco ya tanga yo. Olingi kaka otika na boloko et olingi kaka otika na ba lineage. Ke ba lineage yo kaka ozo bimate. Tozana tan ya kimbangu. Fumu kimbangu. Ye wana oyo nkolo atinda na Afrique. Ba yebi yango bango ba sambela aye. Bokena ba musée, so okena musée ya Teveren na Belgique. Bakoko na biso ba yaka ba memba ba na poto aw ba chaka na zo bato bakuma ya kotala bango ko boire bango ba malala na ko boire bango na ba pomme le kola ba makaku boyi bien côté pe ba chaka kotala bango le kola ne bataka ba nyama malili tilmele kaka trop na ba période wana ba zaki calciné malili ba kufa na malili ba squelette wana ezaka na misère tiveren bato ba na mitema moko ya non ba bato te Baba touté, basa na confiance baba touté. Pona nini na lobi te ke bango nyonso. Et na ba mindede mususu. Baso lité pona batu wana. Mais ça na ba famille wana oyo mitema babe wana baso linga. Lelo bana o babota na kat na mboka poto. Ba jeune ya ba mindele. Ba komi ko kota na biso ba yindu. Bon mona ki te tango ba bomaki moto yo George Floyd. Les États-Unis. Bato batemaki nini? O batemaki ba jeune na mindele. Babi non, tolingi makabote. Mais ba tata o ba zo ba reine wana ba linga ka biso. Toko tika na kaka ne toko tika la souffrance, toko kabula ka le côté. Moindo. Ngonga ekoki obunda na libération na yo. Obunda o telema, nanda ko bundela yo. Fumuki mbango alobaka. Ngonga ngo ekokoka oyo mondele akokoma moindo akokoma mondele. Et l'ingol ba que mon mango oyo ya différemment ekoki l'ingol ba ki mbangu problème na bino bozo mona ki mbangu azalo kola église bozo mona ba église ki mbangu c'est pas une église ki mbangu c'est un esprit ki mbangu azako mona na Équateur ki mbangu azako mona na Shaba ki mbangu azako mona na Kasai na Kivu partout ki mbangu azako mona na partout même malgré azaki na base na Congo mais azako mona na partout parce que c'est un esprit. Ataki muto partout, yamba baloba kimbango ataki chabien, ba mchuba ba muta ozaïr, muta ki sangani parce que azakona partout. Ce qui est là 42 pays africains, ils ont indépendance, c'est grâce à Kimbangu. C'est grâce à Kimbangu oyo après ça 42 pays africains. Roi Léopold II oya Belgique, tango bakanga na Hitler, tango Allemagne azokanga, bakangi ba coach na prison na Allemagne. Kimbangu aya na esprit aya kutana na ye yemta bimisa yete et yateka uzoki avion yete abimera ye albi dako bimisa yo mais signer indépendance ya Congo a signer ka pe abimisi ba mon peke abimi yo kananu nana sa miracle wana
na RTNC et pas radio na télévision eris ancien cimetière qui mbangu aya a résisté mutakufa pendant 50 ans abimisa ina tombe mutabima na saba miracle wana qui mbangu ba kotse na kat na tonon ba kangi tonon mazo circuler mais le kola za moyindo nani akondima ye yango tozoni koma yango tozo comprendre te yango tozo problème ezali nini et sengeli ko kota na archive basala tout bakanga ba archive ba histoire ya kimbangu pote bo comprendre te pote bo tanga te bo kota yana papa oyo tuzolana ateka livre tukiele kukiele awa ba boyi kutete kama livre wana yali bo kota bo somba bo comprendre histoire ya bino moko et puis na so senga na ba intellectuel na bato ba yebaki histoire ya kimbangu malamu bokoma bokabola histoire ya bana Congo, ya bana mboka, ya ba Indo, ba Africain, ba yeba. Ngonga se koki, bana na nzambe. Ona zo bisabino, ngonga se koki, bango moko ba yebi. So bino bo yebi te, ba yebi. Yango bazo sala tout. Batindi batu ba ya ko corrompre bangonza na bino, ba ya ko corrompre ba chef coutumier. Pote toza la kaka ya bango bazo boya. Po ba yebi ke boko ke bandi ko zonga en force. Tukomi ko kota moyindo sha fungwa misu. Batu bakomo fungwa misu, kimbango akomo bimela batu tout, akomo bimela batu ndenge na ndenge ba révélation, makamane na ndenge. Yo la rapongi kalate. To boyite. Oui, toza la kata bible, tozo continuer ko kubisa. Mais ce que ezana eloko moko kazo moko se présenter 4 millions. Ce que nous avons tindi yango. Pourquoi pas? Yo komitika kana ba passion. Bana na soko nyo comme je comprends. Mais quand na el kamuso yo se présenter 4 na yo. Alors, to komaka ko diembela na banzamba bato. Ba misusu ba congolais musu ba komba ba Jibril, Mohamed, Youssouf. Ah! Mais barabo wana, barabo ibino kumisa wana. Jour ni ba zo komba matondo, na komba ntiala. Bango ba zo ba komba na biso te ka ko diembela kana banzamba bato. Kako diembela kana bakomba bato. Oh! Non. Et c'est que quand tu comprends que non. Ma comme ça tu as buzoba. Bere, ils ont dit qu'on a biso. Buzoba na biso. Avec les prêtres et autres religieux, nous avons intégré que le diable est noir, que Dieu est blanc, le teint clair est meilleur, que nos religions étaient profanes et la manifestation du diable et qu'il fallait s'en éloigner. La plupart d'entre nous avons intégré que nous sommes moins intelligents que le blanc. Nos sœurs et nos mamans ont intégré le fait que les perruques, les moumoutes, longues et blanches, étaient plus beaux que leurs cheveux naturels. Il est venu le moment de sortir de cet obscurantisme. Il est venu le moment pour une jeunesse désormais bien formée et ouverte sur le monde, d'élaborer le narratif des Africains, de raconter notre histoire, de magnifier nos valeurs, de vulgariser notre savoir, notre conception de la vie. Bref, de récupérer la parole qui nous a été arrachée et de parler de nous, sans complexe, avec fierté. C'est pourquoi j'encourage les jeunes à produire autant qu'ils le peuvent, que ce soit dans la littérature, la culture ou dans le domaine de l'audiovisuel. Les programmes sur nos médias doivent ressembler à nous. Ils doivent refléter nos réalités. Nos feuilletons, nos films, nos jeux doivent ressembler à nous. Fini le mimétisme. Dans le même temps, mon travail à l'international m'a permis au fil de toutes ces années de me rendre à l'évidence à quel point notre continent, pourtant si riche en ressources humaines et minières, souffre d'un mal chronique, l'absence de leadership de qualité qui puisse impulser le développement. Pendant longtemps, les diplômés, les cadres se sont trop contentés de gagner leur vie dans de grosses structures, abandonnant trop souvent à des aventuriers, des voyous de tout poil la gestion de notre bien commun. Des politiques sans vergogne qui se sont enrichis, plongeant nos pays dans l'abîme et le chaos. Il devient urgent pour cette jeunesse bien formée, avec de vrais rêves et de réels potentiels, de s'engager en politique pour donner un cap à nos territoires. C'est eux qui doivent mettre un terme à cette pandémie qui fait plus de victimes que le paludisme, Ebola et le Covid-19. Il faut s'engager en masse en politique et travailler à changer les paradigmes. Il faut arrêter de laisser cette activité à des vieux essentiellement mus par la volonté de se maintenir aux affaires alors qu'ils n'ont aucun projet pour leur pays, alors que leur avenir est derrière eux. Une chose est certaine, et c'est triste de le dire, ma génération et celle de mes aînés ont échoué à développer l'Afrique. Mais vous, les plus jeunes, aurez moins d'excuses puisque vous avez les armes pour renverser la vapeur.
La balle est dans votre camp. Mon peuple périt par manque de connaissances. Manque de connaissances, manque de connaissances. Toko salani. S'occuper au tangi na mboka na biso d'Afrique, au tangi, au sisi ma classe, au tango ya na poto. Diplôme wana ba yebi yango te. Bon, siko ba komba na biso to tanga. Ba yebi yango te, faut tanga ka po ya bango. S'occuper aux qui jouer pose au fleurir bien, faut ya ko beta ba de pa na bango. Wana nde ko koma bien. Na bamboka na biso ba komo tinda ba biloko bozo yo ba loterie, bazo so se ba test bazo zone bateau ba ya mayele. Boke na bamboka bango soka oyo baza mayele. Bongo siko bamboka na biso ko tila na banani. Balingami. Oh, Kimbangu, oyo bozo yo Kimbangu elikolo ba ke porteur de la lumière. Porteur de bénédiction. Tina Kimbangu on a porteur de la lumière. Donc yendem tout azali base. Et puis bazar wana so tangi kombo na bango mubulu ba komi ko corrompre. Ba chef coutumier bangunza ba komi ko corrompre na bamboka na biso pote totika to continuer kaka basala lokola Vatican au Congo. Donc Kimbangu te donc loko wana nde ya matata. De bazo ko bitumbe za wana parce ba yibike soke to koti na nzambo ya biso. To komi ko sambela nzambo ya biso to yiko yeba wa ya biso. To ko le kabango yango bazo sala tout. Mais yubiso siko bakotsa biso mutu non omoni kaka e bongo nango nzambo ngona sambela kabiki saranga te nzambo abiki sara yo wana elingo ba obika kana ko ndima na yo. Alors c'est ta foi qui t'a sauvé. Bomoni munda oyo. Soki na komisa ngo nzambe nanga. Na bano bondela ka na bano bondela e ko pesa nga makambo parce que na ndimeli munda oyo. Na boite to boite photo mona clair. Mateo bate biso na makambo photo mona clair. Parce que bazo même la biso siko Bible ba ko changer. Ba le Bible ba ko changer ba bongo la makambo belé. Bo so zaki ya nzambe. So zaki penza ye. Oh ya yaka oh so ya biso so pe ba kosa biso ba le photo ba Jésus ba ko ba le ba biso. Jésus yango ye wana to yete. To nini. Alors oui, on s'en a droit. On mène la recherche. Pourquoi pas? Ok, on moni oh Bible est commis kaka. Ah, qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? On peut pas vivre avec des mensonges. Il y a des trucs au monde clarté. Au monde clarté. Ce qu'on monte na carte na vie na lui Cambodge, on est la vérité. Il y a vérité. Il faut pas le baga que tu ngai moindo bimanan à prison. Bima, s'il te plaît. Bima. Ben ça bébé. Est-ce que dans l'église là, ce moment on a millionnaire dans l'église que tu sambeli ba prière, na so millionnaire abimé. Non. Le million vient en travaillant. Moussala, nazu millionnaire. Sauf besoin de millionnaire, c'est qu'il y a des millions à l'église, mais il prière, il faut travailler, il faut aller à de l'avance. Donc, donc, on linga te, neto yali ato comme na temps ya Kimbangu, bango pe ba yebi ango, mais bazo bomba ba yebi ke neto yali awa to fungoma. Elingo banini, elingo ba ke yomo indo niko vandi wana, ezalo zana mboka bapaya, soko zana mboka bapaya, milenge laka. Milenge zalaka prêtre parce que comme un moment moko babanda ko bengana déjà bon on sait bandaki déjà et bandaki déjà bon mona ba comme ko confiner ba comme ko pexmat na ba cinéma na ba restaurant et zako ya na ba mbongo na ba banque ko bimisa mbongo belete pas de 1500 €. Donc mbongo nyoso cha so kibite ko tikala zalaka mayele elingo ba ozo lia ozo 1000 lia soki 400 600 bombaka na mpanzi yebaka pa yo wuta. Donc ozo lia ko lia les sous ndo ko lia les bosote tika ko bebi sambongo na babilamba tika ko bebi sambongo na biloka pamba ozangi china makamanene joie siko vina yo en G parce que on ne sait jamais bino batu botika na mboka bobongisa bamboka bobongisa mboka na bino boka nsateke bato na ba ya ko bongisa bino mboka ba pa ya ko bongisa non ozana mboka tonga mboka na bien batio ministre sala malamu na kati na mboka parce que mboka mususu zate nde mabele na yo nde yangwana et lo comme mususu zate c'est ça beaucoup comprendre. Alors essayez les kolobanini na ba prière na biso essayez de invoquer tout parce que dans un moment bitumba bango bazolingo lâcher biso tete bima bozuma bamboka bele zolika e bima bango ba moni que soki kala to longwe kaka bango sili bako sala tout longwate na yango. Et c'est to senga combat spiritualité toko bunda na spiritualité toko bunda na kindoki toko bunda na kinganga toko bunda na kingunza toko bunda na puissance tout
po bango pe basala oyo basala po lelo tokoma boye baneutralisa biso bakotisa biso basiaso ya bango po tolongwa mobulu. La preuve andeke bakoya mobali fo babanda bima na yo na nsima basi na basi mpo nani balongola biso spiritualité mpo eza makambo na biso te. Alors si tu dors, tu continues toujours à dormir fungola biso 2022 eza année oyo yali ke tozala bitumba ozolala lisu moko eza kokangama lisu moko ozokotala lisu moko kokangama lisu moko ozokotala zalaka prête à tout parce qu'on ne sait jamais pour prière na yo tiaka mboka na kati na prière pe na kati na ona droit au défendre mboka na yo, soldat défendre mboka na yo, ministre défendre mboka na yo, intellectuel défendre mboka na yo, na ndenge na yo défendre mboka na yo muto akoko yo défendre ngo koleka yo azate ko kansate ke na ba prière na ba nini oyo tozokota na ba jeune na biso to défendre non minduki ezali soki minduki ezali te boyebi makambo kimbango asala te boyebi yango ti boyebi yango guerre esalamaka na Congo kimbango abimisa 3 soldats 3 ya mikuse 3 soldats babukana barai yoka miracle babukana barai basala babamindele bazokokima babuka basala badega de 3 kaka tindaka 3 babima na se yoka puissance na biso tobelela kimbango tobelela ye atinda parce que moment to yana papa cho yali chiko to ana sécurité nan to zangi tata to zangi koko to soko oyo bozoli chila motema le ba BBC bozo kanta ke oyo soko to che tema akomi mo continue biso akomi militaire biso akosauver biso a BBC biso to komane di batumo mayele sila ba bongo ba longo biso mayele nzambe mokonzi zongisa mayele kolo zongisa mayele zongisa biso connaissance zongisa biso conscience soki to saki mabe limbisa biso tozonga lokola bato ko tozonga lokola bato jamais balingi tobonga balingi kutu moyindo apusa na te ata osala na place moko so babone moyindo bakoluka to bakolongola yo balingami bango baza wana baza na avance na biso musika po bakotaka na balaboratoire bamiso bakota po baétudie ndenge nini bakodétruire moyindo ndenge bakodétruire na mokili ndenge bazali bayebi na 50 ans makambo bakosala biso si ils ont déjà préparé babanda déjà bazotindela biso bazochange yango nde balingi baza nango mpe na kati ya balaboratoire babenga yango laboratoire 7 epa babomba bamicrobe mosusu okiti na mokili ya pa mais danger dégâts bazobomba bayebi basala deja babiloko na siko bazosala moke oyo nzambe bozasali batiango siko na bazolanda ngo na makomi ya bible bacompare yango bano bana biso le temps de la bête et puis bayebi biso ke balobi na biso le temps de la bête est là bête nini or que bête bango moko oui bayebi teke na moment wana soki koki tokosala boye po déjà maladi oyo tozola mamangolo eyebanaka nango bana kala baza kolobela yango ke maladi moko ekoya bato babana kotuse boye bato babana mais oyo maladi ya ndenge nini eza préparé ndenge wana eza bato moyindo tokobelela bokoko tokobelela baarme nyonso po tose libere soki moto alingi se libere oyebi ke soki oyoko moyindo ekokotela na kati na ndako abano menase oyo eloko nyonso eza na ndako okobunda nango namoni meme sani nakobeta mbeli nakobeta soki mpe pilipili ezaki na bwateli na miso do tout po nalonga po abima atikanga kimia mais c'est comme ça eza mabe te yo oyo kotake ngai alo nga nde se libere ekoma lisumu ndenge nini bayi kotake non topesa mikomba na prière bango bayebi kake bazala na bango kaka ndenge wana de toute façon roi Léopold II ya Belgique atindaka ntango atindaka bango alobi nayebi bato wana bokende koteya bango boteya bango nzambe te mpo bayebi deja nzambe oyoki bayebi deja nzambe donc alors soki toyebi nzambe nini yo biso toyebaka donc mpo bango baye soki baye kochange biso nzambe mosusu donc toyebaka deja nzambe alobi mais koteya bango mpo nyokola bango boteyisa bango baprière à genoux bazalaka à genoux donc bango baye kochange biso bamakambo parce que bolandaka badiscours ya Robert Léopold II bolanda pourquoi bolingi kolanda te pourquoi nazoloba makambo ya kimbango ya kimbango tomoni yango eleki na 1921 botami na 1921
Donc ils ont calami papa na biso na bateau ba preuve palpable o toujours vivre tout le monde mais oyo musu ba lobela biso na bible to mona te et les gars la série c'est to yoka ka ko yoka est-ce que ça la so to ça to yebite ba ton pe ba exister to yebite mais oyo tout monde toujours vivre to lingo ni maote moyindo na ko kibino te moyindo non moi je vous le dis je crois je ne crois pas parce que Moïnga ligo nimate parce que animi kimbango je m'en ai animi famille non c'est un esprit et puis batuba ta Messi na biso en Afrique c'est lui c'est lui oh peut te sembler là beaucoup ne ko sembler de sembler là mais boy baraka ke koto kuna makambo za kuna moi je vous le dis les lotés lobby beaucoup comprendre les lotés lobby beaucoup comprendre si ko to sembler ne Ezoya, malem. Nkolo ayena lumière. Nkolo afunguli misu. Toko comprendre. Oyo nyoso bomba maki. Oyo nyoso batama. Boba no mona ngomba de bima polele. Na yebisi bino ka ya suka. Boko koma na moma moko boko lata kanda boko fâché na ndenge moko ya mukete. Mutu muna kwa roteka tomboka. Pourquoi? Balukuta oyo bakosa biso makambo bakosa biso. Tant boko découvrir vérité. Ngabo tout bien beaucoup pété par les probes na éviter so beaucoup commander ni pour Zoya oh na soloba oh yo nyos na lobi oh nyos na tei so que zaki lukuta so que ça la maraté mais so que ça la maka pour cause douter nanga na lobi na yo te kota na même yo na makasité mais na faire comprendre yo otika ona kat na mutu obanda kona analyser kala ingangu zala na mayele mboka na yo za mboka na yo bokoko na yo za bokoko na yo origine na yo za origine na yo ko ndeko to diembele na makamba bato okozongo te bako pesa yo so balingi na bin so to za na mboka poto mboka passe oyo nyoso zo bazo futa yo ozo zongi sango soko zu yango ozo zongi sango tozo salaka poto to futaka kaka survie na biso nde tozo survivre ozu 1000 soko calculer courant mai tout au tirel na 50 wana obanoke na ba transport au côté so nyongo lobby santé commune santé sili au commune ba cancer au commune maladie le boko salaka chuté makamane au commune ba difficulté ndenge pourquoi boloko to lukaki prison ni toluga kasi prison yango enfer ni toluga enfer yango la preuve ane ke bato balota bandoto na kendaki na vision cher bakendaka na mboka moko zongela erani ni poto mususu za ba memi na Chine ville mo yo yebité mususu ba memi na Russie ville yo yebité mais le ko yo uti Afrique tango lota ndoto moneke o kendaki na likolo bango ba jeune na bango bana na Nzambe moto awa na kat na se awa ne paradis na biso zali ya bongisa tanga lia vivre mela kosala nde mabe ya bato te kosala bato mabe te kanisaka moninga oyo eleki nyonso na mokili oyo tosala l'amour la charité bolingo ya koyeba bapauvre ya koyeba baorphelin ya kosunga bato bango ba vivaka ndenge wana bomoni te mokonzi mboka oyo ya France na suka mbula non pona mbongo nini na pesi 100 euros pona famille moko afuti bakarma na yazo futa bakarma azo se racheter pote abibati la côté moko biso to sala kango te bande ko na biso bazo souffrir baolela bato soki boyoki ndeko moko moyindo ana pasi ata wapi biso nyos to réunir to sunga ye ande ko na yo botika makama ba division motika makama ndenge na lingande ko na yo sunga ye bango pe ba yali ba mindele mususu basunga abiso ba mindele mususu kama tapela vina ye na yebi mama moko akamati alinga kufa lopangu na ye ache moyindo moto yindo abi so na kufa bopesa moto yindo oyo bopesa mo lopangu wana mais yo moyindo ko sala mote bango ba sala ko pote ba kenda église te ba sambela te yo ko makamba salaka soki pona ba makamba maladi moko boye maladi ya bana babela ko leucémie ezoleka na télévision okomona bango ne so ba contribuer
pour ne pas foutre tabakara marabango ou eleki nyoso wana ezate bolingo nde amour ou esenga me kat na biso mais zalaka prêtre ezaba prière na biso te ezaba jeune na biso te bazo kosa bino nde l'amour. Mais cela n'empêche pas que tu aies une église. L'église, c'est-à-dire, place tout ça pour toujours force, toujours ngouya. Mais n'endenga ya ma bête. Ce que tu bonde là, ngai, je préfère te bonde là n'endenga oyo directive oyo ke bato baso kimia. Mais yako te ya makambona, yako défendre loko yo indéfendable, auto yebite rien. Pour moyindo à défendre loko zo maîtriser te. Ayi bien ko te ma zo défendre ngo. Mais sikoyo to yé na lumière ma yele. Na yebeke bato mususu bazana flou mais kalate boko fungwama mayele kufungwama moko na moko akufungwama kalate boko comprendre boko yeba zambe na lola akosala makambe bele balingami yo zo luka na prophète azo fungula bien te azo funga bolingi na fungula ndenge nini parce que bible lobi nini bible lobi te boko yeba bango na misala na bango ozo yeba te siko lingi na fungula nini olinga na bimisa nini. Ah, yo so duga na bimsani sto tango ba bloquer chaîne to ba bloquer nga obenga ka pété na zo ba peke bo sunga ta chaîne na bino o sala kan wote mais yo so duga ba fungula nini bo ebite ke pona ko bimisa information pona ko saba investigation et senga même ba chaîne ya télévision bino botala pour bozo ba information na source ba investigation et senga ba moyen et senga makamane na nini ndeto ya ba montage makamane na et so senga ba moyen et so senga makamane na nini pe lelo yo ndenge jali awa bitumbo to buna bo tchanga pe na kat na prière pour te chaîne na bino ke de boso bo poussa de boso balingami naye sans retenue naye na ndenge ya intérêt na ngate naye pona na fungula mutu moko na moko sikama ye na moko ekolobela ye ekososolosa ye naye ko changer conviction ya bato te naye ko bomolisa bato te ote botika bote naye siko ozala juge yo moko ozala avocat yo moko oza capable oloba oui oza capable onoba non oza capable obima na prison oza pe yo moko capable otikala na prison balingame oyo nyonso biso tosalaka o moyindo asalaka nyonso za mabe soki tosali kisi eza mabe tomela banzete eza mabe lelo tokomi komela banzete tozalaki mutu lelo soki otali bien banzete oyo tozalaki konéglige lelo yo bokoko mutu komusimba biso ba maladi oyo na kati na mokili balingami Louis Vuitton Louis Vuitton so moni ba maintenant Louis Vuitton Louis Vuitton te ça diabolique Louis Vuitton c'est-à-dire origine ya africain et où na africain ba image zali ba africain ba sala image ya Louis Vuitton ba ko créer yango oh bon mon arc de triomphe ça bango te oh ba sala na France na change disait et zali salama na Égypte ba juba yiko recopier donc ba so ba loko ya biso ba recopier ba longo l'idée de combo na yo ba check netka bango hein tatouage surtout tali bien ba koko na biso karabaki na tatouage okomona tamu nzaramo ya moindo e ya landia otibo ba sakina ba tatouage tamu na makolo et le loté bango ba yeba tatouage mabe mais tana bango moko na bansoto ba tatouage toujours comprendre mais finalement tu besoin ko embrouiller ba tutala ba embrouiller biso bien ma yele la tamoko na moko vraiment siko ba ato yo kili kama onene avant au répondre réfléchir avant de s'engager faut réfléchir alors nzambe na lora amona moko na moko apambra moko bo prier pour na mboka na bino bo chaba mboka na bino ba prier bo défendre ba mboka na bino ngonga bitumba ezako ya pas de distraction ceux qui ont continué à distraction 2022 ba leki yo parce que makambo zo ya ebele to kozana ba makambo to yebite donc to zo baté makambo na zo ya même nanga na zo ba na bino boye moyena biso bino et mais inspiration penkolo ayi oyibisaka na yebisa bino ke 2022 bozolo bako mbula mapambole boye non ya mbula ya komba moko na moko fa la prête to yebite komba ngo yala ba forme nini donc faut esengeli kozala mayele batela mwasi na yo batela bana na yo batela bandeko na yo zala malamu na batu bimbana mabe bongwana zala malamu na batu longwana ba conflit na batu ezana tina te yo muto mesana ba distraction ya ko yina batu ya ko empoisonner batu ya ko tonga batu
ya kosala bato complot keba mbuyo tozali makambo bele saboya na banzi mateya oyo ekote ya bino bokabola yango partager epesa boyebi pe mayebe nzambe na lola mona moko na moko pambola moko na moko. Je vous remercie beaucoup. Mokonzi Kolo Kumbama Changelama Netolama Yo olobite oye bofongola biso misu oye na lumière na moment na zoloba oyebe oyo misu kangama na o misu kufa pesa boyebi fongola bongo longola biso na boloko tozaki nango pesa biso boyebi mateya oyo lakisa sosolisa moko na mayele moko na moko na pesi bampate nyonso na maboko na yo pe mokili mobimba pa ikimia ezali na maboko na yo yo tia kimia kolo na ye te kokabola me na ye poto tolingi kimia bato balingi kimia te biso tozoluka kaka kimia toluki guerre contre bango te me toluki kaka kimia me bango balingi kimia te ndenge lobi na psaume 120 awa biso toliki kimia bango balingi obele etumba balingi kimia te bondela biso likambo oyo na pesi nyonso na maboko na yo au nom puissant amen. Balinga bina bana na Nzambe bozalaki bongo na kati na chaîne na bina télévision Aziza Pembele TV nano s'abonner te s'abonner okoma membre pe partager mateya oyo ko kabora na kati na mokili mo bimba bato bayeba yango balinga bina bana na Nzambe tozali na compte na biso PayPal pona chaîne na bino oyo kende de boso bobo sanate bo soutenir yango pote chaîne e fulixa et pambolma libela na technique bongo tozalaki na Gabi Badoana na kati na technique tikate Nzambe la lola amona bino na mosala o toza kosala kolo alingi bino na sengi lumière oyo etane la moko na moko na ndaku na ye na libota na ye na babongo na makambo nyonso Nzambe na lola amona bino amen.